Lisaponge batoto ya Congo boka lisapo bonjour bonsoir ça dépend na nini oza kolanda ngai ngawa bino la championnat autrement dit ikina donné kandona otetelaki mafumbe na pesi merci na baboni na nga nyonso merci na bino nyonso boza ko encourager ngai merci na yo pesi nga lisolo oyo soki lisolo ezate chaîne kozala active te ekokangama donc bino nde bozosala ki chaîne ezala active merci vraiment merci na babone nyonso lisolo na yo nango lelo eza mama moko ya 4 saisons abengi nga lobi ma fille po alobi naza na age ya bana na ye beta lisolo na ngai nakoki kointitile yango singa ya libota. Nabi mama pesa lisolo singa libota na ndenge nini abi la championne na remarqué loko moko ngai baboti biso 8 5 filles 3 garçons na 5 filles wana nyonso mutu moko takenda libala afanda ti akufa na libala soki nakoki koluba ou bien te azala parce que tozana ba jeune non to komi penda ba mikolo ya ba 70 ans ba 80 ans te yango wana na bio ke mama loba bande konanga nyonso ezala basi ezana mibali mutaboti na mwasi moko azate ezana bato baboti na baso baboti na mibali misato ba mibali 4 eza pe na mibali baboti na basi 3 4 donc c'est un peu ça donc to remarquaki côté ya mariage vraiment ezala ki singa eloko moko ezo répéter ezo komela bino nyonso na bana 8 nga nazali 8e nazali cadet ya libota na biso j'étais la seule oyo nafandaki na mobali na ngai nazoloba sikoyo 35 ans de mariage j'étais la seule personne oyo nakanisaki ke na longa ki singa ya libota j'étais la seule personne oyo bokolisi bana babali parce que nde nazoloba boye naza koko fille na ngai ya liboso azana bana mibale donc je suis grande mère je croyais que te ngai na longi singa ya libota soki na bengi yo la championne parce que ma solo yo na moni oyo ezana ba vidéo précédent et sepelisi ngai yango na bina partager témoignage na ngai na batoto ya Congo na bi mama beta lisolo ngai naza mutu na ya poto kala abila championne ba poto ya lelo te eza ba poto oyo tango mbongo ezalaki facile eza ba poto atanga ba shekula eza ba poto atango mutande ko cha 3 4 mitu aza na Londres aza na France aza na Belgique bongo ba poto ya l'argent facile eza ba poto ya lelo te mbongo ekomi pasi mundela timbeli kop tokutana kina mbali nanga nazalaki jeune parce que na ye na longiki na komi na poto ba 17 ans lobi donc mobali nanga na kutana avant na koma na ko sa 20 ans tokutana mbali na miso azana mbali nanga azaki jeune par rapport à l'emsou ya ba tonton bande ko sala ba sadaka ba tonton bande ko vivre penza o mona ke o mobali ako changer vie nanga mobali nanga azaki na mbonga malunga te ye moka azalaki jeune lokola ngai azo bunda na vie tokutani tobalani tofandi tobandi ko bota bana na biso au fur et à mesure toza ko progresser na mobali na ngai na vivre ba divorce ba séparation bande ko na ngai à maigre reprise eza ko se répéter o ya balaki ya kabwani o kota mobali kuna boye ndenge moko donc pona ko loba ba yaya mibali ba boti na basi misatu mine bande ko pe ya basi ba boti na mibali misatu au delà ya moko azate ki ya boti bana nyonso na mobali moko te ezo banaka mibale mata ndenga na ndeko loba ki tete lokwana ndiye baki nzambe na bonde la rape nzambe na ba non oyo eza normal te ngai penza na kolonga na libala na ngai na kolonga na libala na ngai na kolonga na libala na ngai na kosala lisumu te na kosala nini te chose grave la championne bande konanga basi ezala kaka publicité oyo kaka kino bakanga ki ekuno bente mwasi ya mutu aza kobima naye ayeti na ndako na ya libala ye kofunde pa mobali ki pekisa mwasi na azo bima na mobali na ngatala ba preuve yango ezali ba biloko moko ya ndenge wana ke mona mwasi moko fa boya libala mwasi moko fa sala biloko moko ke na mobali asala nini aboya ni bande ko pe mibali kuna comportement na bango ezaki insupportable o bande ko sala ke no basi na bango basala nini basi porter bango na bipa mama na ngai beta sema
sema batoto ya Congo bayoka tozala na pona yo soki obeti lisolo te Dikina TV et ozala inactive quoi soki olobi te bana batoto ya Congo bazana eloko otala te yo lobaka lisolo ngai na osala ka ko transmettre en abi oui eloko na remarka ki ya wana tofandi na boti bana ngai misato mibali pardon basi mibale mobali moko nde na uta ekoloba déjà ke naza grande mère parce que moi nanga mwasi apesinga déjà bakoko mibale nazali mama abi ngai la championna naza mwasi kitoko poto wana ya kalo mibali nyonso baolenga yo eza poto ya lelo te mibasi bakomi komiteka moins cher na bi mama loba likambo komi komiteka moins cher abi oui bokomi komiteka moins cher sans prix mobali pa ko ya okakola ta zui ndenga alingi na bia solo mama bi mais oui bino bomona génération na bino te biso ba génération ba mama na bino tozala ki basi ya valeur mobali opesa mwasi valeur mais ya bino lelo mwasi aza iso na valeur te mwasi aza iso na valeur te donc c'est un peu ça na fondoli parenthèse pardon batoto ya Congo biso ba génération na biso nde mama beti c'était tozongisa quand même valeur wana ya bomwasi tozongisa quand même valeur wana ya bomwasi mobali ya olenga yo quoi yo olenga mobali te yo wa mwasi oza mwasi faut mobali nda lenga yo c'est pas le contraire mototo ya Congo c'est pas le contraire exemple eza na Bible Adam tant nzamba la musie amemaki Ève azoya envers ye akomisi bilobe oh là là mais dis donc voici cette fois-ci la chair de ma chair tu vois un peu donc c'est ça mwasi kolenga mobali te toboyi te toza na poto mais toza na ba culture na biso hein oyo ke no mobali faut sala pa wana mobali nde faut alenga mwasi c'est pas le contraire oza mwasi mpesa okumu wana mpesa poa wana et puis mobali ayeba ki oyo aza béton oyo aza léger aopesa o valeur so aza béton so aza léger omemeloka na ndenge wana donc c'était un peu ça jusqu'à conseil ya batoto ya Congo na kangi na parenthèse abi oui abi na tango wana mobali oya otchela o mbongo boy pour car les msusu bobima na ye na tango wana mobali azaki prêt ba bijoux ayo ba bijoux à l'époque ba kombo na ba mabata soki ba nini ba kombo apesa ki wana tango wana nde biso tozalaki ba jeune na poto mais na tikala te ko trahir mobali na ngai na tikala te ko kosa mobali na ngai na tikala te nazalaka fidèle na mobali na ngai pourquoi tant que mwana tant que mutu tango ozotala koto ozotala ba yayo otala boyebi te ngai faut na éviter likambo na lingo bota bana na ngai na mobali moko na lingi te awa na éviter yango ezalaki souhait ya mama abi Facebook eyaka te eye mutu soka za wana pazoza abi la championne na moko na koti kaka nazozape tina ko kweya ndezala kaka mina yo aza mina intel ndezala kaka na bi oui mama na ye nakutani na ex copain na ngai ba amour scolaire wana ba amour scolaire tango nazala kuna 14 ans bolingo nkuso na bina kanisa ma fille naza tana idée te ndezalaki mais isala eka bien kokuta na mutu moko ya kala oya yebaki yo etu to koti contact na Facebook akoti wana pe ndenge nini bien vina commandé abi papa ngo tozoloba tonton ngo tozoloba azalaki au délai ya 60 ans eza jeune garçon te ou non donc akomaki déjà papa nga pe nazala maman et plus encore grand-mère parce que mwana na ngai ya mwasi apesi ngai bakoko mibale donc naza grand-mère et lisolo nazo beta tango esalemaki j'avais 57 ans, 57 ans. Tant histoire esalemaki maman to ulo basi kwa zana ba 60 et quelques. To bandi ba koti contact na amour scolaire na yebolinga bo mwana bakomi ko solola nene ya boye to ndezala kaka lobi bandaki neti kaka bisous je t'aime allez maman ma solo wana conversation ne la musaki biloko nyonso kufaki kati na mama na biso et la musaki abila la championne na yebite peut-être kozala yo moko parce que mon bal nanga tikala ki na 2 ans pour comme retraité ya kende na pension na yebite peut-être ba déménagement ya bana bakenda ki ba nyonso parce que zayeso na mwana ya minerte ba nyonso bakenda ki misatu bakenda ko sala ba vina bango ngai na tikala ki na mobali na ngai na yebite soki ezande loko wana nde epusaki nga na se jeter na loko na monique o na ko benga ngo bêtise et maman beta lisolo so tozo yoka kaka
babanda ko converser na papa wana jeune gars ya biso to mona papa mais il a revivre les sources ba sentiment impère révolution et l'amour qui papa na sekwisi mu ba sentiment impère katina et ba sentiment akala et l'amour qui ba comment ko solola donc ils ont andi ko kende neti ba bolingo nga benganga herbo mobali nga za tende za la kaka e komi ya ko yiba etu siko ba mboka na bango ba fandaki malgré ça ba mboka pays différents mais ko esalaki de sorte que ko kende kuna ezali ba différence ba 3h30 na voiture ezali ba différence ba 3h30 olonge mboko maman abeti lisolo azalaki kofanda na mboka oya mobali oya mon scolaire wana ex copain na ye malgré bafandaki mboka moko te mais trajet na ngo ezalaki kana loba neti ba 3h30 donc pour si tokoloba ba pays voisin type lisolo alipenza donc na lamuki la championne donc na komi pena bolingo ne sala kinga bien na loki moi biloko ya sika moi banini parce que moko ande ko senga nga peke non tia moi vidéo encore ba maman balinga mabe pardon maman moi pone saka pilipili na mungu encore ba maman balinga mabe abia komi bongisa penza par rapport ndenga zala ki lisusa komi bongisa po yebaki ke nyoso ko senga e tia moi vidéo na mona yo sala moi bona mona bi donc bolingwane sala ki bien yango tango yo lobi ke ezora kaka moto ndena lobi ke non c'est vrai ezora kaka moto azali banga azate moto azali bende azate moto aza moto akoma nzambe te na lobi mama be continuer beta lisolo alobi oui tellement bolingwe matinzete komi tina etapa suka babite kosolola kaka na ba téléphone tolembi komona na kaka na ba vidéo e simba te to sala programme to sala nini to kende to kutana babandi pe kosala ba programme wana bandi pe kosala programme wana ko sala pe programme wana eto na mboka oyo ex copain na ande kofanda leki na ye pardon yaya na ye ya mwasi ande kofanda na mboka wana na bana na ye mwasi alaki mobane ke non na kena kotala ndeko na ye donc c'est ka pays voisin aki kotala ndeko na ye na mboka oyo ex copain na ndeko fanda yaya na ye pa ndeko fanda wana na bana na ye après wana na koleka na kende kotala mwana oyo ya mwasi abila champion oyebi soki bana si bakeye batiki ndako ezaka suma longa te ekoma na ka ndenge wana nde na lakaki mobali ke na ke kotala yaya na ngai yaya na ngwa zaka na mboka wana na ke kotala ye bongo na kozonga ezalaki weekend donc na ba moi nini moko ya déplacement ya 4 à 5 jours eza problème te na kei na komi na nini na komi na gare na zui train na kei na komi pe sika ngo wana ifale na kutana na mutu wana ye pe mutango aye kozwa ngai na mutuka na ye la champion nazo beta sete mbongo na nga moko lisusu to luki ba shop ba africain na somba ki mbisi ya mai na sombi makayabu na sombi na makemba na kwanga bo mwasi kaka na ti mwa biloko wana na ndenge ezalaka kaka na biwi mama peta lisolo tokepe na ndako tokomi pe masolo ememi biso abezalaki na komaki vendredi ezalaki vers ba 12h 13h na ba après-midi nde na komaki na gare donc to sala ki na lo moins de 30 minutes ko sala ba achat na et tout donc moins de 30 minutes à 45 minutes parce que zo sala ba achat ozo banga ba ya ko mona oyebi ka nde mokila ngo ezala ozo banga osali ba achat mbango ya tikala ki na mutuka alaki singaka na kiti na ki na somba biloko na zalaki na ngo besoin na zongi siko tonto pe tozo loba azana mwasi na ye na bana système ka ya poto ndenge ezalaka ke non mwasi azalaka kote na ye me mobali mpe azalaka na mwa studio na ye moko kuna soki atiaka bato soki ndenge ngai na yo toyebi te mais c'est-il ke bapeti na ye bande kolue studio na ye wana mais ye azalaki na mwasi na ye na bana esika ayambaki ngai eza studio na ye mais bapeti na ye moko nde bafandaka wana nabi mama tozoyoka nabi na mbongo na ngai moko la patron na mbongo na ngai mama na somba mbisi ya mai na somba makayabu na somba kwanga na somba makemba
nga wana ki bo moi c'est kaka pona beke na kolamba to kolia na kozala na moi 2 jours et tout nyonso to wana na koloba na yebite soki na makanisi na ndako kanisa nini na yebite siko nde na saka makanisi sima vraiment na yebite akoma pe na ndako studio ba studio beza coucher dormir donc coucher dormir soko fongoli ka boy mbetu makamnyonso moi esika kolambela nde ezalaka komi pe wana bakiti biloko et tout yepe masolo ememi bango ti babandi match babeti babeti mbunda donc yena papa wana ex copain na ye basali nini bakwesa mini ekobo basali pe makamba silisi parce que ezali te kazonga les jours là bafandi pe bakontinue na bango bameli masanga batali télévision mwasi pa lambi. Donc c'était un peu ça. Nde sikoyo balali sikoyo zaki vendredi akomaki na mboka wana na ba après-midi entre 12h et 13h. Balali sikoyo samedi na batongo. Balamuki na bango et tout. Petit moko ya vie wana ifala ya kosala nini ngana yebite ko luka mo eloko ya kozwa eloko moko wana. Ba yemi balé. Ba petit ya vie wana sika na kendaki ko passer nuit ba yemi balé. Ah viens ndenge nini ça va et tout ba sonner pe zaki na ngo coucher dormir zata na sika te ke o chambre te donc ceux qui au côté à part toilette donc ba nyoso ba zaka wana boso mona na wana ba ye ba sali ba kokai ko sala wana ngai pe lemso na téléphone so sona mbali na ngai na komaki bien et tout ni ata na code ata ya na ngai ke non so yo mbali na ngai bengi yo boyo abitala kamitala na yebite soki ezak aveuglement soki ezak envoûtement soki nini. Et abezaka na makambo mususu ma fille soko sali yango na bomwana ça va mais na âge na ngai za plus que bêtise oh je n'imaginais même pas que un jour ngai na kokai ko tromper mobali na ngai et yaki na makanisi na ngai et tikala jamais kozala makanisi na ngai yango nazo beta seta lobi singa ya libota vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. La championne a bêta rané c'était. Ceux qui n'ont eu te ko bêta tolo te ko dobate parce que ndeka lobi ande pe ko condamné ba ndeko na ye ndenge nini bino boy bozo salir réputation bozo miyo sa soni patati patata mais bango to basala ki ngona bo mwana siko ya ko sala ngona ki wendo encore bino mo boyebi ceux qui muta komi ki wendo puberté za la mabe maman pardon wana za ba pipi ka la championne atiaka puberté ya kama be na haja ki wendo e banga ka ben inconvénient te azo canceler mo ki mo baka yena ex na ye wana ex copain na koma ki sko chérie na ye tango bakoli ba petit wana pe ba ye abi mena remaka quand même petit moko azo tala ngai na ndenge moko malamu te azo tala ngai na ndenge moko malamu nde zaka atuni pe na mona wapi abi ngai ate na ndimite ko mona ngai tu vie na bango pa a présenter nga o penzande ex ka ngai penza yende penza nga za la mama ba na nga mais elobi ba yemba bato a mokili voyage nde sala nini e kabola biso ye pe abi nga petanga lobi bongo isali nga bien ko yoka ki nga nde na linga kina za la me voyage obi ka biso basi to linga ko yoka na oui maman oyebi biso basi to linga ko yoka mais n'importe quoi te oko pesa litoi na yote na iloko yo yebi ke ko memelo mabe wana zaka conseil à la championne batoto ya Congo tango yo yebi basaka na moto te il y a des choses à éviter to kokoma na conseil nde mama lobi moi jeune wana zala ka mama na mono wa pelo ni ta te nga yebi ngateto te na ndimite ponga yi na zala ka te nde mama na biso ayebisaki a répondre ki jeune wana d'accord ba fanda ipe mukie ba umela ki te po eza penja studio eza kaka. Donc 4 personnes nous ça déjà qui ndako etonda ba omela na bango penza te biso pito continuer na biswana na fandi na zolamba et tout ndeza la kaka donc na chamo eloko moko ya moi c'est si jeune na kobima te ke ona za mama koko kuna te donc na lata penza moi bien na za rapena moi taille nga donc ndengo na kaka donc ya sexy penza donc ce que okoti esika ba yeso te o comprendre ka kete vie oyo na servo likambo ezali na bia solo mama beta biso abi bana mbali na tango bakenda bayaki zaki avant ba 10h bafandaki na bango zaki ba moins de 1h30 après bakena bango kende bakendaki zaki avant midi bakendaki au plus tard déjà ba 11h30 12h pe ba garçon na
batikaki ye na vie na bango à l'aise. Abi tofanda la champion tofanda na biso likanisité na lata ko to singlé na lata penda singlé na cycliste kaka na cycliste na mbetu tozotala nini na zi mutu na ngai na ti likolo ya ex copain na ngai na ti mutu likolo ya ex copain na ngai akomaki mobali na ngai. Donc amour scolaire to revivre yango lisusu soki après soki combien des années ba revivre amour scolaire wana bafandi babi bakomaki vers ba 19h. Maman apesi lisola lobi la championnat vers 19h. Il sonnait la porte. Vie wana lobi ah ngai olembanga na zaka petit na zaka vie ba petit na zaka vie ba petit na ye. Donc il faut la kaka ba petit na ndé ba otala vie po na yo kanité na mona na couloir te tout. Donc azali vie moko pe un peu le yenge tindon afongoli atunata nani te le côté nani mobali kwa kolondako kolo studio wana afongoli porte. La championne otuna nani oya telemi na porte parce que ndako ngezali na munene te muta telemi na porte bo mona ye na nde nazalaki oza kuna besoin te ke o te mobali na ngai na mwana na biso ya na mwana na ngai ya mobali onga na boti abi na yoki ba tonnerre na matoi kaka ebeti abi nga moko kaka batuni ngai te nandi kolokota biloko na ngai mwa itika lipapa na ngai ezalaki mwa nini na koti na zui na kangi na nini tu mobali alobi bonjour nalingai kana vérifier makambo na yokaki soki eza ya solo yango na yaki na vérifier mais namoni ke eza ya solo. Mwana oyo ya mobali afandi atelemi papa na bango akiti kwa kende na voiture nde mwana mobali mwana na ye ya mobali ya boti atuni mama comment t'as pu arriver ici, comment t'as pu arriver ici à faire ce que je vois là. Alobi la championne nazanga makambo oloba maya misi komo kitangai nakangisi babiloko na ngai ya kolata mwa biloko na ngai mikimiki ezalaki na tie na saki na bakisi kaka mwa eloko moko wana ale tobimi na mwana tokoti na motuka mwana na ngai ndanda oconduire papa na banga afandi ya kote nga na nsima alobi silence moko absolu atokwisi soki nini eyokana silence absolu. Nde siko mobali na ngai ebisi mwana biso ya mobali ke tika ngai na gare mobali ya mama na biso apesi lisolo akiti na gare esika akendaki ye mwasi ayebi te afandi kana nsima kuna mwana trajet nyonso to wana ya plus de 3 heures bakosola te basolola te na mwana kimia ya silence absolu moto akodresse moninga parole aza te. Abi tu peux t'imaginer la chanson mama mobimba lokwa ngai bakani ngai na ekobo okoyi ko s'imaginer o ekobo ngo pe lobi la championne na yebisa yo ma fille mbongo na ngai nde na sombi biloko tolie mbongo na ngai atikali ko pesa ngata 1 euro ngo te moto na zo beta lisolo. Donc omoni ke kindumba ya ofele kindumba ya salite kindumba ekoze ngai tort na perdre biloko na nge belé oyo na zine fisque même pas 1 euro mbongo na nga moko nde na kitaki na gare to sombi biloko kolia na mati na moto katoki. Ah, est-ce que tu peux imaginer yango na oloba singa ya libota singa tant yo yebi ke eloko moko ezaka réclamera biso il faut qu'on veille de sorte que o kata yango malamu soko kati yango te to utare ko teleme ko consommer yo soko kata ni te na meki ko expliquer mobali na ngai na bengi téléphone na bengi azo yamba te tant na ko insisté tant na comme déjà na ndako na moni mutakangi téléphone aye ko zonga après 5 jours ayebi singa ke alingi a divorcé ayebisaki ni ani o na bika papa
fanda kanisa abeloko ezalaki difficile ezala ko expliquer bana na ngai ya basi parce que oya mobali affiché ki kanda na yetu mais ce ya basi ba otuna nga mama expliquez-nous okomi kuna ndenge nini yo mto pesa kabiso ba conseil la championne nazo yebisa yo ngai moko na yebite ndenge nini likanisi ya ko banda ko tromper mobali na ngai et tout nde na betaki lisolo nde na yebiso ne bandeleke ngana ya poto akala mibali bata mbongo anje na tikala jamais ko tromper mobali na ngai mais oyo kutu ya ofele papa ya ofele papa beti mbunda ya ofele ya beti match ya ofele la patronne ata 5 euros 1 euro ya mobali on a zuité na tikali ko zoate ya ofele eloko elekela nga yango wana na meki ko bondela mobali ezalaki tellement soni mwana oyo nga ya mobali aboya ngai alinga komona ngai te koyamba pele na ngai te kolobisa ngai te bao bana ko comprendre moke ezalaki ba oya basi mais ezalaki soni na sengi ya bango kaka non boyisa mibali na bino te situation ezoleka na famille s'il vous plaît bobomba ngai parce que soki bolobi yango lobi bien lobi okuna ekotourner envers vous soka fini ngai ekozala pasi na bino botika na situation eleka boye dans le calme tokoyeba ndenge nini tokosala nde mama alobi singa ya libota. Elle savait qu'une dame a 57 ans, mère de 3 enfants, n'a 2 petites filles, a bien réclamation. Et banda qui le colle à G, et bendinga le colle ma, n'a se retrouvé na maboko mon bali mususu, et le konga na salate. Na bo jeunesse na ngai poto ya kala otozo lobala la championne na ozale mso mwana mke mwa ozala image ezate mais bato bayebi poto ya ba shekola o mbongo ezalaki facile mibale bele batsambo na bango anje mais na tikala ko trahir mobali na ngai te mais j'ai pas compris uzoba we wuti wapi mais nakendaki kolele pa basali ya nzambe nde esika parole de connaissance ezali ke singa ya libota ndenge lobama ke tokobi kobala te tokofana na mabala te yango wana coûte que coûte lokola na kataki yango te na ndeko boya onka na maloba na munoko mais au fin fond na tikala ko briser lien wana te na tikala ko kata lien wana te yango likambo ekomelaki ngai na 57 ans mère de 3 enfants na 2 petites filles na saleki ndumba mobali na nga kani ngai chose grave na sengi mobali na nga limisa ngai parce que courant ya temps na biso parcours ya mariage na biso mobali nanga boti na basi mibale libanda ngai na limbisa ye yango na ye na sengi pardon na lobi papa limbisa ngai aboyi catégoriquement yango na lingaki na tuna la champagne pourquoi infidélité ya moi si ezalaka difficile à pardonner ba papa ya Congo ba toto ya Congo ya mibali question yango wana pourquoi l'infidélité ya moi si est difficile à pardonner alobi mobali na ye abota basi mibali libanda mais alimisa mobali na ye ba continuer marche na bango mais ye kaka mba moko et puis ça nango deuxième mi-temps te po tonto ango pe akoma ki na ba 65 quelque basoka kana ba première mi-temps banzadi na banzadi abila la championne ezaki nango pe loko moko te ke osuki ndeni te azaki na mukolo pas 65 quelque hein? Donc ils ont encore mi-temps moko ya mukakatano ya ba difficulté mais mi-temps pas comme qui jamais on a deuxième mi-temps on va que depuis la prorogation pernatité bando suka kana première mi-temps nabi ah maman zamba songa yo abi oui nde naza boye divorce ekotangai le divorce ekutaki ngai na age wana oyo makambo esalemaki 57 ans eloko natikala kokwana te na vie divorce ya hiyo kutangai yango na oloba singa ya libota tala libota na malamu ndeko na ngai moninga o mama lobi singa ya libota eza eloko se répétaka na libota na ye elle était la seule personne à avoir des enfants avec un seul homme elle était la seule personne à être mariée plus de 30 ans mais malgré ça la réclamation l'a tirée par terre malgré ça elle a pu faire ce que ses sœurs faisaient pendant qu'ils étaient des jeunes, hein, dans des vingtaines et trentaines d'années. Mais elle, plus de 50 ans, c'est là où elle a pu commettre une grosse bêtise qu'elle regrette amèrement au moment où je vous parle. Mobali a kendanaye, bakabwana, comme si rien n'était.
abi yango wana na bengi la champion na ntango ozolobaki ezwaka kaka moto epesaki nga mpasi soni talaka mama obimba lokola ngai parce que papa abombaki na ye pete mobali na ngai ntango bazotuna po ana alobi te atamboli na kofandela mwasi oyo atamboli te ezalaki soni mais na vie na nga mobimba na bojeunesse na nga mobimba na sika tosala bétise oyo naye kosala na kimokolo te donc mpona koloba ke singa ya lebota ebendi ngai par terre vraiment yo ozolanda nga mototo ya Congo yo ozolanda nga abonné ya Dikina TV tika nzambe asunga nga na yo totala oyo nini ezali baréclamation mabota na biso toyeba koboka yango ava yango ebuka biso donc histoire ya lelo yango wana mama akabwani na mobali na ye à cause ya bêtise mama azosouligne eloko ezopesa pasi ya bi aofele nga mona misombeli mbisa mai na misombeli likayabu na misombeli kwanga na misombeli makemba mpo bakende koyita ngai ya ofele ata 1 euro na ye na tikali kozwa te mais bêtise wana ekoze ngai tort et arraché ngai biloko ezalaki na prix te na bomoi na ngai bana na ngai bazalaki na prix te mobali na ngai azalaki na prix te réputation na ngai ezalaki na prix te honneur na ngai mpe ezalaki na prix te mais nzambe kaka ndo lobaki nde la champion abetaka se te fo ozalaka na banerf solide ezwaka moto toloba nini sengi bolimbisi epa mobali abokolimbisa eza problème te leka epa na nzambe senga bolimbisi le reste nzambe nde ayebi toza na mokili ya nzambe oyo donc ezwaka kaka moto vie eza na baréalité nango vie etournaka na batournure oyo moto akanaki te. Moi je peux te dire ma maman comme tu as dit que j'ai l'âge de ta fille, prends courage nzambe asunga yo atelemisa yo apesa makasi vraiment témoignage na yo je crois que ekosunga bato ebele mpona koloba soki la champion akobeta sete basakanaka te. Bible ezoyebisa biso tokima impudicité. Pourquoi? Parce que nzambe ayebi basakanaka te eloko wana basakanaka te. Éviter yango ntango oyo oyebi koza mwasi ya moto ozwa rendez-vous mpo kende okutana na ex na yo mpo boloba nini bosolola nini ale ntango ex na yo molimo ya touche jouer kokotela ye molimo ya kodoladola ya kosimbasimba ya kofinafina kokotela ye bokosuka kaka esika moko ya malamu te. Donc ce sont des choses il faut éviter. Lokola aza ex tika ye azala ex amour oyo bovivaki na kala impossible bokovivre yango lelo ou bien lobi. Non, impossible. Et puis, azalaki na mwasi na bana na ndako. Ce sont des choses évitées. Luka baboya yo garder raison ki baboyo parce que osalaki loko moko. Batoto ya Congo. Toyeba quand même kozongisa valeur o mama alobaki wana ya bo mwasi. Mwasi aza eloko apete te obale mutu nyonso akoya beti ndenga lingi. Non. Mwasi azaka mwasi faut azana caractère. OK? Si je comprends quand même que comme il faut insister les solo moka malamu te nako éviter yo tant oyebi ke muto bobimaki na bobengani lelo bobengani lobi bobengani na tongo bobengani na milo bobengani na pourquoi et ça juste pour vous réveiller bas sentiment. Il y a un père bas sentiment ya kala et bana kozala réveiller pour rien. Ne réveillez pas l'amour qui dort. Soki esimbaki te esimbaki te soki nzambe alingaka olinga kozala mwasi ya ex wana soki nzambe alinga olinga kozala mobali ya ex wana mais lokola esimbaki te tika yango ezala te esika bosukisaki nde fo bobandela lisusu épisode eloko nie esilaka te eloko nie esilaka te. Kabila koto yo asali 18 ans kei eloko nie esilaka te na vie. Ok, non coûte fo ezala kaka non. Les mamans, les femmes batoto ya Congo, soyons sages. To batela mabala na biso. Mobali oyo abalaki yo te ntango wana akobala yo te lelo parce que non biso des fois basi tozalaka na mwa basentiment na biso moko boye. Arrêtez avec ça. Après tozala bata liboso ya kokoma baintercesseur na église nzambe olobi nini. Non, arrêtez avec ça. Tozala sage. Facebook, Messenger, Imo, WhatsApp,
peu n'importe réseaux sociaux et te pour esunga parce que tout ça là busoba non au contraire si vous êtes sage si vous êtes intelligent vous pouvez utiliser les réseaux sociaux na façon moko ya malamu. Donc c'est un peu juste ça. Maman so tanga beki bisolo tanga komeki na suka nde mobali na ye akabwana ye mobali na ye azwa mwasi mosusu elle a pleuré ayokaki mawa libala bambula ebele ekende kosuka kaka boye. Vraiment abonnez-vous massivement. Ceux qui ont vidéo les vous na Dikina TV, cliquez na Dikina TV et comme on a ba vidéo, ou cliquez na ba vidéo, ou comme on a ba vidéo, nous on a posté na chaîne, où on a nos visionneurs na permettre aux visionner yango et puis au partager, batoto ya Congo et zora kaka moto via boza kaka ndenge boye. S'il y a des choses à éviter, essayons un peu d'éviter la catastrophe dans la vie. Mais ça, c'est comme ça, ou quand on a quitté et comme ça. Mais quoi pour éviter, tout éviter en gros. C'était la vôtre, la championne, autre m'a dit, Dikina donné kanda. On a été là qui m'a filmé, donc on a une balasima dans ma solo ya sika. Abonnez-vous massivement, partagez. Merci bien. À la prochaine occasion. Au revoir.